Yesu na makila na yo etola mote mananga Obela na felicity Olini osu kolanga Natamboli pama motika Ashiyo byangi galisusu Alana eko kumbama Namawana ekulusu Motema mo Temana petu Temana petu Naspola mi mobimba Namakila na yonkolo Motema mo Temana petu Temana petu Naspola mi mobimba Namakila na yonkolo Mokumba namabenanga Eretingaina makashi Naginipo bakanyoso Molisabo limbonayo Yesu yakakosukolanga Solo oko kiko vitisa Alana eko kumama Namawana ekulusi Motema Motema na peso Motema na peso Naspola mi mobimba Namakila na yonkolo Motema Motema na petu Motema na petu Naspola mi mobimba Namakila na yonkolo Yesu namakila na yo Osiri kope kolanga Otaripe osuningai Nabolingo na yonkolo Namoni penandi misolo Nakopi kolonga sitawa Ona ekulusu nayo Nateremina elisha Motema Motema na petu Motema na petu Naspola mi mobimba Namakila na yonkolo Motema Motema na petu Motema na petu Naspola mi mobimba Namakila na yonkolo Alléluia. Amen. Mona kolona Yesu Kristo ekumisama. Amen. Yesu sengo kukutana na popa na lelo. Zinga na table na ye. Amen.
l'autre nandaki lite moko malamu o mosakoli atiaki sur la foi parfaite ngo efortifie biso malamu koyeba ete po kotalela likomi pe kondima likomi de yo kopase de la foi à la vision tozala na confiance na nzambe na biso ya kokokisa liloba na ye tokotelema mpona kotanga mokanda na Esaïe chapitre 61 verset 1 à 3. Esaïe 61. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Wana molimo na nkolo Nzambe ezali likolo na ngai. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Connaître nkolo ye apakoli ngai mafuta na tinete na me masango malamu na ba oyo bazali na pasi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Atindinga na tinete na kuka kolendisa ba miteme ezali ya kubukana. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pe kotatola na ba oyo bakangami ete bazali susu bakangami te. Et aux prisonniers la délivrance. Pe ba oyo bazali na ba kashokuna ete bakangolami. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Natinete na tatola mukolo moko na ngolu pona Yahweh. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pe mukolo moko oyo nkolo ako sambisa okana na Nzambe komonisa. Pour consoler tous les affligés. Pe natinete na lendisa ba oyo nyonso bazali konyokwama. Amen. Amen. Tuiko fanda nkolo bakisa mapamboli na litangi ya mukanda oyo. Amen. Tena lobaki ete landi lite ya kitoko sur la foi parfaite. Onde ezali elikia. Oto zali kokende na yango. Pour passer de la foi à la vision. Lelo na kati ya lisanga na biso pourquoi oyo tokosolola mpe si moi si je moko ezali po bato babetanaka mitema mingi mabaku mingi sur la parole faite chair. Alléluia. Amen. Liloba yango ekomi nde musuni parce que mosakoli azalaki koloba ete Moïse azalaki likomi ya tango na ye, la parole de son temps. Et bato mingi bazwaki yango na ndenge kolakisa ete akomaki nzambe. Amen. Abi Noe azalaki likomi ya tango na ye. Mais lelo tokokota mpe na ndimbola na yango koyeba na mozindo. Tina ndenge tokoki koloba ete eloko ekomi musunyo ekomi nde liloba. La parole faite chair. Et tokozongela nano David. Toujours na bomoi na ye. Monaki ete David azaki kombati mingi. Mais atikaki kosanzola Nzambe te. Amen. Vina izaika masanzoli. Na mukanda ya Nzembo. Somme chapitre 34. Na verset 2 à 5. Wana David azoloba ete na kokumisa Yahweh na tango nyonso. Wana yakelikia na ye malgré ba problème azokumisa kaka Nzambe. Moto andeke nini bato azali kotala. Tika ete molimo na ngai ekumisa nkolo. Pe ba oyo bazali na pasi bakoka koyoka pe bakoka kosepela. Amen. 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 Exaltez avec moi l'Éternel. Ah, pour ça ne lagi tabite biso pe nyonso ba oyo ya ye bakoka kokumisa na ye Nzambe. Amen. Célébrons tous son nom. Ete biso nyonso lisanga tokoka kokumisa ye. Donc tozala kaka te kotalete
David alai mutama ya kokumisa Nzambe. Non, abite posa na yaki pe biso nyonso. Ye na lisanga na ye. Bazala na ba oyo bazali ba adorateur. Bakumisi na Nzambe. Ou baza kokumisa kolo na biso. Na verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Wana ngai na lukaki nkolo pe azongisela ngai ye ya. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Pe ya kangola kinga na bobangi nyonso. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Amen. Alors bite tango biso toko bwaka misu epai na ye toko talela nkolo. Ye faut attendre sa biso na esengo. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Amen. Amen. Mwite posa na itabite tango nazalaki ko sanzo la kaka nkolo. Ko yembela ye, ko zongsele matoni. Malgré ba problème, Nzambe nanga zali ko intervenir toujours. Amen. Kabite posa ya ngai ezali ete lisanga mobimba tozala bato oyo ya ko sanzo la kaka ye, ko kumisa nkolo. Na Psaume 33 na verset 4 à 10. Toi, na Psaume 34, maintenant na Psaume 33. Abi, car la parole d'Éternel est droite. Ponete liloba na Yahweh, et yango ezali sembo. C'est une parole droite. Eza nyoka nyoka te. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Pe misala na ye nyonso yango ezali kokokisama na boyenge pe. Il aime la justice et la droiture. Kolo na biso ya lingi o ezali sembo pe o ezali droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Bolamu na ye ezali kotondisa mokili mobimba. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Pete mukili oyoyo esalami na liloba na Nzambe. Nzambe biso twali kokumisa. Yenda zali mukeli. Et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Pe bapinga na yango nyonso esalami na baloba oyo na pemo oyo ya alobi. Il amoncelle à un tas des eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes, car toute la terre craigne l'Éternel. Pour ça, na ezalaki ete kotala munene ya Nzambe oyo akeli nyonso bete mukili mobimba. Il faut tobanga Nzambe oyo. Amen. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ete ba oyo nyonso bazali kovanda na kati na mokili oyo baningana babanga balenga liboso ya Nzambe. Moni ete na mokanda Jacques balobi ete même Moïse, même Satan andimaka Nzambe. Il croit en Dieu, mais il tremble. Amen. Dans Jacques 2,19. Mais biso tukoki kondima, nous ne devons pas croire en Dieu. Nous croyons Dieu. Tondimeli Nzambe. C'est ça différent. Biso zana ba promesse to alikola. Car il dit et la chose arrive. O Nzambe soka lobi likambo yango il faut kokisama. Amen. Yango monete biso zabana na ilaka. Nous sommes les enfants de la promesse. Soka promettre loko il faut kokisa yango. O ebimina munoko na Nzambe. Eli tozali na ba promesse zali vanité autant favorable pour la bisa ndeto monya ta kotondisa biso na isengo. L'Éternel renverse les destins des nations. Ah, habite makanisio ya bato. Nzambe aza kobongisa. Amen. Amen. Les plans o nyonso mutu azali kosala, Nzambe azali ko changer yango. Omoni ate même tango babomaki Yesu Christ, bazobaki na ekulusu kuna. Bato bakanisa kiete plan na bango ekoki. Ebi mena tozwi ye.
Alléluia. Amen. Malgré que bazali ko kanisa bazo sala mabe ko nyokola ye ba humilier ye, ezaki un moment wana nzamba prévoyaki pona victoire ko akomonisa. Amen. Nzamba zali na bavwa na ye ndenge nyonso. Ukomoni te problème mo kezo simba te. Zoke za nzela ya nzambe pepo na nzela na pambula yo. Babete za ba destin na ye mutakuki ko kanga yango azate. Musakola za ko lobete l'incrédulité n'arrête point Dieu. Amen. Kuzanga kondima ego pekisa te nzambe asali. Na verset 12. Errez les nations dont l'Éternel est le Dieu. Esengona mabota oyo panini nzambe yazali nzambe na bango. Amen. Yawe yende nzambe. Sibu nzambe wana azali nzambe na yo, Bible beto zali mutu na esengo. Errez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Pe ezali esengo na liboto ete nzambe nda aponi yo pona yo zala mokitani ya héritage na. Il faut tozalaka bato yo tozali kokumisa ye. Parce que tozalaki nil mais ya bengi biso. Na banzela na biso nyonso mona ke lelo esali te lobi esimbi boye te nyonso wana Nzambe azali kobongisa nzela moko ya malamu mpona yo. Amen. Abete le destin na ye ya bato koki kokokisama te. Mutu akaneli akosala mabe bete Nzambe akobongola mabe wana ekomi malamu. Amen. Yango ndi basaki na Golgotha. Soki ozwi na mukanda ya Jean chapitre 19 Yohane kuna toza komona musala oyo asala biso na Golgotha. Epa nini bato maintenant bakanisaki ete sasa epi tozwi ye. Jean 19 à partir du verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Wana Yesu ayebaki ete makambo so esili. C'est-à-dire sima banyokola ye. Banyonga ye. Amen. Amen. Amonaki te maintenant makambo tout esili. Dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Ya lobi atine telikomi kokisama nazoyoka posa na mai. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Kabazu ba vinaigre, reba pied mai bazu vinaigre. Toujours na kada ko humilier ye, bako ko tiango na monoko na ye. Quand Jésus prit le vinaigre, wana Jésus suibo ayo ki tala vinaigre, il dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Avec maintenant, nyonso ekokisami. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pe akitisaki mutu ya azongisaki molimo. Amen. Amen. Avec tout est accompli, tout sauf rien. Kuna bango baza ko sakana, kozwa même vinaigre. Na yebite na yango komela vinaigre. C'est impossible. Tant habite na zana zalba ke ko luka vraiment vinaigre ba pesa ye. Pour vraiment ko l'accès était rien. Mais à ce moment-là, Gazaï ko écraser la tête du serpent. Amen. 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 Na un moment là donc c'était le diable qui était humilié. Bible bete na moment wana zalai ko benga ba o na ye. Beaucoup à kozonga na bergerie. Na ce moment-là vraiment zalai ko mema mikumba na biso. Amen. Pour réconcilier biso na Nzambe. Na ce moment-là zalai ko pesa pardon pona mukili mobimba. Mais dessin abato zalaki nini te tozoni yokola ye. Oui. Amen. Amen. Baza ko sekaye, mena se ya ko sekana mapambo les zalaki. Amen. Yango David alobi te dessin mutu ko kokisama te. Na ba souffrance, c'est vrai même ba apôtre baza ko lobi te biso to kanisa ki yende. Amen. Amen. Mais zaki à ce moment-là nde azali ko pesa une offrande mbeka moko ya mbala moko. Abike tout est accompli. C'est-à-dire que pour Nzambe, à partir de Mukoloana, déjà bimisi une église parfaite. C'est-à-dire yondengo zali wana na misu na Nzambe, ozali atana tâche mokote. Amen. 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 Arsi a racheté yo. Basuki ete ba toboli mupanzi na ba bimisi makila na mai. Tukotaki mena na alliance oya sika.
La nouvelle alliance maintenant ezangani tosomba menase ya makila. Omoni soko tangi na mukanda ya à partir d'Exode chapitre 12. Otango na avec nandako. À partir de verset 3 boko kendeti même na verset 18. Tokomoni te pas nini Pâques et pesa maki. Po ezalaki alliance makila. Bongaki te maintenant Nzambe akwa kusala ni a détruit ba premier né nyonso tout ya Égypte. Puis na ba premier né ya bato nyonso tout atoza mwana Israël so za na se makila te ezalaki nde kufa. Amen. Abeti beaucoup akozwa bana na mpate o bazali pur sans tache ni ride. Babengwa ezalaki un sacrifice par procuration, c'est-à-dire ba nyama oyo bazalaki na place na bango te mais bazalaki juste quand même ezalaki ko salete makibama lipambo le kwa kozala Nzambe so amoni makila wana pardon ezalaki ko ça abete bokata bango mutu makila wana bochana balento. Amen. Amen. Et bino nyo surtout beaucoup akozala na kati ya bandako na bino. Mais oya ko appliquer en côté atoza mwana Israël, il y aura maintenant l'ange destructeur à koleka. Amen. Amen. Ange destructeur à koleka. Ceux qui makila on a moni en côté ndenge Nzamba alobi. Sache-le que premier né na yo fois kufa. C'est facilité. Tant que ba appliquer ba yoki kuna kolelezali déjà na Égypte. L'ange destructeur azali kosala mosala. Koto mwana kwe. Kuna mwana kwe. Kuna il y avait des pleurs. Tam suyoza na mwana no yaki ya libosa ko tuna me papa. Est-ce que vraiment biso wa to kosala to kokweya pete? Otala mwana no aza kotuna. Mais papa faut la sûr. Amen. Amen. Si mwana yake non. Moi j'ai accompli la parole. Amen. Ndenge nazalia watu tochaki tobomaki mbwate tobomaki ntaba na cheli kolo na porte ndenge kolo alobaki. Donc nous sommes en sécurité. Amen. Mais kuna na yoki camarade nanga ja ya égyptien ya chaki. Problème est yo vanda kimia soit en repos. Amen. Voilà. C'était ça l'alliance. Mais kolo lobi na biso ete kolo na biso Yesu Kristo oyo musala sala na Golgotha wana destin bato kanisa ke baza ko humilier ye. Mais azalaki ko sala nini na tant que nganga Nzambe azali ko somba biso. Parce que véritable agneau o Nzambe azali ko zela ezalaki nde Yesu Kristo. Akwa ko pesa mambeka. Yango Jean-Baptiste akolobete voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Tala mwana na mpate oyo azali kolongola masumu na moto. Yenda azalaki l'agneau pur. Et wana bazali kopesa sacrifice en tant que le premier né. Parce que nyonso ngai kozwa ba premier né ya Israël ya amemi yango. Amen. Alléluia. Amen. Na place bango ba kufa ya kufi na tina ba premier né ya Israël wana. Et ba onyo zwa ina se makila te bango pe nyonso tu akini destruction les bébés. Et il en est ainsi na biso pe lelo soko zali na se makila te. Ezali passe. Il faut yebete lilobo yo tozali na yango to ibona zali koyoka ezali vraiment bomba mina se makila na Yesu Christ. Amen. Et malgré que problème kuiko ya parce que diable si balongi mais yaza loka nyoka bakati mutu mais ki les oningana nana pona kolengisa. Amen. Amen. Yo faut la si ki muka sala ki musala na ye. Lilobo na yambi nazana se ya makila na nouvelle alliance makilo ebimaki pona yo pona ngai. Eza ko bwenka oganga toujours ngolo likolo na ngolo. Amen. C'est une grâce. Mais tant bazo sala yango destin ya bato ezalaki te tozo nyokola ye. C'était ça. Oui. Parce que Satan mekaki pour la première fois. Tant ba bengani il est écrit kende pour adorer kakankola. Ti alembaki te. Abina ko zele maintenant na coin. Pas na vous vraiment mobimba comme ça. Et je vais les sacrifier. Voilà. Amen. Et destin ya bato c'était ça, ba humilier ye. Bato pe bazaki zinga ni balobi ete pona biso to kanisaki. Yenda eko siko la biso. Mais au moment wana bango bazao kanisa ete pas chez Ali, c'était une grande bénédiction. Amen. Dans Mukanda Hébreu chapitre 10 verset 11. Baebel. Hébreu chapitre 10.
na verset 11. Awa nde fait d'abord foi na biso ezalaka toujours bâti sur Golgotha. La partie à verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Babete na tina ya volonté wana, posa wana, malamu, oya salaki, biso to bulisami. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Wabazai ko pese lokola mbeka. Nani ye Yesu Christ. Une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Les autres sont deux fois té. Dès tout le monde a au chemin de la croix. Bon, mais magana bino ba croix. Ya nyoka magi une fois pour toutes. Amen. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Awa na tangu nakala. Banganga nzambe bazali toujours kosala ba sacrifice wana. Mais lisumu ezali kolongwa te. Ya kobomaka bantaba. Kopesa makila na bango. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, kasi ye asalaki yango kaka mbala moko kopesa bomoi na ye mpo na masumu. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ye avandi na loboko na nkolo. Tomonaki loboko na nkolo ezali puissance na nzambe. Amen. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Kozele teti bakoniata vraiment Satan a vraiment na makolo na ye. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nanzela likabwana. Ya memi biso déjà na kobulisama. C'est-à-dire pour Nzambe, tant azota la biso azomone loka mabete. Amen. Amen. Si vous ne pas dans Kolo, bete Kolo, limbisanga, bete na limbisaki il y a de cela 2000 ans. Amen. Amen. Pour Nzambe azota la biso sous mabete. Non. Abete, nous avons été sanctifiés. Et il continue. À amener à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dès que vous allez avoir pour Nzambe, vous allez déjà transporté dans le royaume des fils de son amour. Et en bas, tout est accompli. Nous sommes pour qui s'ama qui kuna na Golgotha. Et là, quoi ajouter le sous ezalité. Dès que vous allez avoir kokansarato kozamuta masumu. Non. Amen. Qui est saint. Amen. Beaucoup de les saints qui sont à des bonhommes, au bingai nazali katikati na. Amen. Ben na mbili lobana bule. Pour ndimite musala nino Yesu asali la gona ikulu swala. Tangu descend bato bazao kanisete pour le moment asili. C'était à ce moment-là. Azo sikola yo azo sikolanga. De pour Nzambe tozali pur. Amen. C'est-à-dire il faut toyeba ke lokwa. Tout le monde a été une grâce et grâce quand on la reçoit comme grâce. Évangile n'a biso zalité by fort non. Yondi makaka. Amen. Tout le monde a été ndeko yo bagena osengele grâce. Mais même na papier. Babete zwanga ka papier na lakisa muto ya ngobo mayo okobika. Mais yaza rejetaka. Diba konzina États-Unis babete désormais ngolu fo yondi mango. Amen. Bakolo bete bima na prison, mais soki yo lingi na yote. Et puis même natango oyo ba esclave ezalaki okomoni te esclave babete après certain temps yaki natango il faut botika bango bakende libre. Mais soki ya boy bakotobole loyi batika ne libela na libela. Ondimi na ozala no kaka muumbu. À ce moment-là na Golgotha kula zali ko racheter aza ko racheter nga. À ce moment-là, maintenant, quand la zako longola masumu na yo, azolongola masumu na ngai. Amen. À ce moment-là, toza ko bomba na sia makila. Babete kondima d'abord feza la katikati na esika to yeba evre nini kolo a sélection na Golgotha. Pour le reste, neto ko ajouter. Mais yo yeba déjà que oza muto somba ma depuis kala. Na un grand prix qui est le sang de Christ. Amen. La Bible dit ne devenez esclave de personne. Dans Mukanda wa Colossiens, chapitre 1er, verset 14. Colossiens, chapitre 1er, verset 14. Parce qu'il y avait double problème, ezalaki koleka kuna na Golgotha. À qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Alléluia. Nanzela ya musalo ya saila ki biso wana. Biso tuzwaki lisukolami. Pe bolimbi se masumu na biso. La rédemption, les rachats. Ya sombi biso.
Mina tuza ko partenaire susu na mutu mususu te. Tuza ba oyo ya ye. Amen. Zalaka na eliki wana kati na yo que tu j'écris oza mutu oyo nzamba somba. Toi tu appartiens à Christ. Amen. De Paul a comment le bête, moi je suis esclave. Serviteur. Zamba longolio maintenant du ténèbre. Amène mieux maintenant dans le royaume des fils de son amour. Parce que comme on était lilobo nyos zali côté yama. Ce que zali liloba na nzambe te, la parole de la promesse te, c'est un mensonge. Et tout mensonge, vouloir ou pas, n'amène que la souffrance. Oui, c'est un mensonge. Et Bible le bête ici, il nous a racheté. Ah ouais, na Golgotha, tant que c'était le pardon. Amen. Amen. Et ce qu'il peut être, c'était aussi la réconciliation. Si ma kolimbi sabiso ya zongi sebiso boyo kanina nkolo. Pendant que destin ya batwazo kanisete tozo nyoko lai. Tozo sala yo mabe. Alléluia. Amen. Ou mon était dans ce épargné loko moko boyo zo mon était ah. Pourquoi bato yo na sala ki mulongo ngai faina kota. Balongo lingai. Et vous ça le passe, mais ça tam sur destin dans ça. Amen. 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 Maman moko tolaki na ouvert, c'était comme ça. Batu baye ba koti ya kota kinde kutu deuxième a suivi classe na ye avant de pas kuneza ba ngomba batu baza ko kita. Koma tape ngomba uti Bukavu pono koma ouvert. Ngomba na ngomba ko kita pe ngomba. De ceux qui frère Silibino o lingo lingate certain na cimetière na veza kuna na se ba komona ngo kutute. Ba kaka mutu kane kenda ke dindi kuna. Ba bandi ko lela tout ça ba kinde ko vivre impossible. Ye mama na koti na chauffeur ayebo ya uti na ba milangwa na ye atali kaka biyo mama oyo bima. Ah, papa, ndenge nazao na yaki avant. Na yaki avant. Abi kaka yo na bima ndenge ni. Abi soki obimite na kokende te. Azina clé à boîte. Bato ba ina carte ba mi pa. Mama bima kaka biso tusi to lembi. Tuzo kinde musika yo bima kaka. Abi me nazo kenda parce que mobile na ngai aza voyager. Funa kende atikela nga chèque o na ko sala ki bana babika. Bifu kaka lelo to kuta na yo. Soki yo kitite nga na kokende. Abato batikala ki sima mama kita kaka chauffeur aboyi. Bazi mutu musu ba remplace. Bakei tikali wana mazolela na sali nini vraiment. Zaki mawa. Oui. Mais bakeboye après 45 minutes baye biso ke mutu kawana e comité. Amen. Amen. Nyo sote suki na lubwa. Place za ikolela comme on nzambe na ngamesa. Amen. Le destin, alléluia. Amen. O mutazo kantazo salo mabe metamsu nzambe nda ko pouvoir. Amen. La tinete eloko moko ekomela oti. Mais ko sala passe. Jésus aza ko nyoka ma bazali ko seka. Puis wana tozali ko zwa pardon. Ba oyo ya ye, oyo ya ye baki. Oyo nyos ba kombo ezali ekomaki dans le livre de vie de l'agneau. Les Élis. Toyebete pardon na biso utai kuna na Golgotha. Amen. Toza su bato te mutatangelo mutamasumu te. Kondima na biso fe vandaka wana. Amen. Que nous sommes des hommes libres. Amen. Tozali ba bazali rachetés. Et Bible le bina mukanda Lévitique. Tozali na Lévitique 23 verset 26. C'était aussi jour où va venir le jour des expiations. Mukanda Lévitique. Lévitique 23 na verset 27. La Bible dit le deuxième jour de ce 7e mois, wana mukola mibale oyo ya mwa wana sambo. Ce sera le jour des expiations. Alléluia. Amen. Babinyango o mukolo ya boyokani. Usala ki mabe na ndeko nanga teoto na yeko senga bolimbisi toyokani na yi. Amen. Amen. Et yango ndeza yeko seleka na Golgotha. Andeo ya pardon zamba pesi biso. Zamba asalini bibe que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Amen. Zamba zaki kati na Christo. Tuko tangi na 2 Corinthiens 5:19. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La Bible était une année. Ah bah le jour des expiations.
place ya boyoka kuna na Golgotha wana baza ko sekaye biso toyebi ete maintenant ezalaki nini pardon na divin ezalaki kozwa amen kuna bazali ko beta ye biso toyebi ete wana tozali koyoka na Nzambe le temps de réconciliation Nzambe za kozongisa biso na boyoka ni na Nzambe mais destin ya bato ezalaki ndenge mosusu. Donc là à Golgotha nous étions pardonnés. Là à Golgotha makila wana esopana ke ezali nini kozinga yo kobatela yo de telle façon que ange destructeur aza susu na droit mon côté likolo na yo. Amen. Pourtant il y a ce que le j'ai la clé de la mort et de ce jour de mort. Même kufa yeli o lelo kubangelo ko mon côté ezaka changement d'adresse. Amen. Lui ebe pas nino yo zali kokene dans les repos de Dieu. Abite ebongi na biso kondima na biso evanda vraiment na katikati na repos. Tous vraiment na repos. Tu yebete nyonso tu esi ekokisa maki. Tanga gangi que tout est accompli et loko susu ya ko ajouter ezate. Amen. Qui est un homme achevé. Tout le monde était kuna liloba na ye zali boule. Abite la parole liloba uko kabola Nzambe na liloba na ye. Ceux qui le voient zali katikati na yo yupo komi evre na Nzambe. Yupo komi komi musantu. Alléluia. Amen. Babite ba evre na ezali merveilleux. Oyo yo ko iko tala te tangu ozo tala ba iloko moko ezali ko kamusa yo. Admirable. Yo zali oza ko attirer yo. Véritable comme yo ya vrai. Parce que kuna Nzambe memaki une fois pour toutes. Comme est vraiment achevé. Alléluia. Amen. Nous t'avons ici ce côté et l'homme a point de condamnation. Kondima on a fait la nabiso. De vos bases, il y a tout d'abord. Tout, c'est la foi. Zana kondima wana. Pour se tracasser. Oh non, ndenge nini. N'abandon qui n'est pas un moutona. Na senga kabolimbisi masumu non ezalaka te na Golgotha tout a été accompli. Amen. Tobi ozobela nkolo oui pas nkolo bikolo bikisanga oloba na yo ke na sina bikisa ki ça fait déjà 2000 ans. Bibe passé médecine nous avons été guéris. O ezoyelo na nzoto zaka biloka mikemike ekoleka. Amen. 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 Ata emporter yo kufi la mort c'est un gain pour nous. Amen. Paul alobiam. Il faut tout yeba, il faut venir kondima na biso evandi. Na mukanda ya Yohan na Jean chapitre 20. À partir du verset 11. Yohan. Na Jean chapitre 20. Kotoba na verset 18 pour atoke nembango. Jean 20 et 18. Les soirs de ce jour qui étaient les premiers de la semaine. Babina pourquoi ya mukolo wana ezalaki ya semaine. Les portes de lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Wana bayekoli bavandaki kola si akufi espoir na bango ezalaki lisusu te. Amen. Po bazali kobanga bena ba Yuda te bazali ko attaquer. Monaki tende bazali ko attaquer avec Paul. Bapesi même ba lettre kende ko kanga. Ngomba wana ba ko bengo secte wana ba ko bengo le judaïsme. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous. Wana bango bazaki na bobangi ba bete Yesu maintenant aseku. Amen. Parce que si manaye kokufa likomie lobamba ki déjà. C'était une critique qui s'était accomplie. Je ne permettais point que mon sein voie la corruption. Na kondi maté mo santu nanga vumba amona kopola. Tant ya kotaki, babi deuxième, troisième jour ya kamutu mena bandi ko luka se décomposer. Ya mona ki angote troisième jour la vie. Amen. Amen. Po likomie komamaki. Et Bible beti bakanga maki na ndako na kubanga abimi kati na bango. Là au milieu d'eux, il leur dit Kimia ezala kati na bino. Amen. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Wana ba disciples ba sepela ki makasi. Tang ba moni kolo. Jésus leur dit de nouveau,
la paix soit avec vous. Amen. Bete kimia ezalana bino. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc la tata atindi ngai, ngape na tindi bino. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Simana yango, atie bango, apepui bango, abete boza molimo sana. Na verset 23. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Alléluia. Ba oyo bino bolimbisa masumu, masumu na bango pe egolimbisa. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ah, maintenant peut commis problème. Amen. Amen. Batu va s'approprier na l'écriture. Vous avez un problème, ok, panaye. Atie mwanda kune muke, yo vanjano bandi koloba. Ah, omoni ngaya na ibaki, omoni boya yo. Ah, kulimbisi yo sambela autant de fois. Amen. Amen. Mais cette écriture, ce n'est pas ça. Babete, tangu ya sekwi, makambule kaka d'abord nini. Premièrement, aye komona nanaba oyo ya ye. Parce que ça na, tomona kete Judas, et pas il mogote Jésus abenga ki e komami na Bible. Te. Et ça na bato, ba mikoti saka bangoka bango ndengwa na kaka, na kati na musana. Il fallait ya longwa. Tangu ya longwe maintenant. Amen. Amen. Batika liba, oya ye pur. Bebindeka za bandaki na bango. Tangu aseka mona na même bandaki musala zwaki d'abord 70. Ko bandaki ko tambola na Yesu Christ. Simana bango ti batika li 12. Na 12 wana sumo kwa ki batika li 11. Ce n'est que les 11 wana ndi bazalaki wa pure semence. Vraiment ba Eli na Zambe. Kola monisa mi katikati no abite kimia. Wana be bango bazaki kolenga, kubanga. Punete oya zaki elikia na biso azali lisusuti. Voilà. Habite maintenant on gagne na seko. Premier de ce habite il souffla sur eux. Amen. Amen. Souffle oyo ezali kaka onete ezalaki na ebandeli na mokili. Tango zamba sali muta seki na tie souffle na ye katikati na mokili. Oyo ezali en relation avec la nouvelle naissance. Amen. Amen. Bible habite même biso souffle a tie katikati na biso c'est une vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bilubo tuzali koyoka. Yango nde ko sale teto botam. Sika. Yango nde zali molimo. Alléluia. Amen. Yango nde zali esprit. D'abord il faut zala muto za né de nouveau. Oya botami sika. Pona ko sosola makambo na nzambe. Surtout ko comprendre yango te. Yango tango yake pa Nicodème yake pa na Yesu Christ. Yesu Christ a dit il faut bota mambala mibale. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Oui. Oui. Yabi menga yi makamuto mukabaka ta mutu boy nazonga sona libuma mama nanga na kokasuka botama. Habite ce qui est né de la chair est chair. Oui botami na nzoto zali nzoto. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Faut botama mutu nasi. Bala mibale. Nanzela liloba. Et tant qu'il y a soufflé, ces gens étaient nés de nouveau. Maintenant, ils ont la capacité. Il y a que ce sola. Pour comprendre l'île Nanzam. Amen. Et tout le monde a dit que comprendre facilement la semence du serpent. Mais bah, tous ceux qui comprendre. Pour eux, c'est difficile. Mais pour nous, parce qu'ils ont un matoy. Alléluia. Amen. Ils peuvent mettre ceux qui ont les oreilles. Écoute ce que l'esprit dit à l'assemblée. Maintenant, mon lit, mon désali ko solo. Ezana batu ba yoka kana bango te azane ma o mona ko tambola mutu me azana matoyi te. Ko ba bengi race de vipère. Amen. Amen. Kati na c'est un esprit ya nyoka. Nyoka zalani na matoyi ta tambola na benstin. Mais biso ya lobete tuzana matoyi pona ko yoka mungongo na molimo. Amen. Alléluia. Amen. Et batu ba s'approprier na likambo ba bandi ko limbisa ka batu masumu. Osali mabe yaka na autant d'or. Yaka na otambo opesi ata pasteur opesi ata mokambi na yo moko boya bondeli pona yo masumu wana no alobi no écriture non. Amen. Amen. Ababete menabi comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Amen. Mena ikomi amena il faut batinda muto ko koteya. La foi vient de ce qu'on entend. Au moins était tango ya jour wana ya Pentecôte mon dieu mwekoya ki Nan Pierre alobete, bosala ni bobongo la mutema. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Amen. Amen. Mutunda limbisaka masumu te.
masumu na biso ezalaki déjà pardonné là à Golgotha. Amen. Okotanga la sumu tumabete. Mais soka il faut l'accès Golgotha. D'abord l'évangile. Azong sa kondima na ye na musala oyo Yesu Kristo asalelaki ye na Golgotha. Kolakse tendeko pona yo eza déjà na moko afutaki un grand prix pour toi. Amen. Oye na ye boyo salaki déjà boyokani wapi na nzela ya Golgotha kuna. Ezata kufa lisuku 2 fois 3 fois non. Ezata banda kotangela mutu masumu non. Yiba vite tant mindele bayaka pona kozwa mabele ya batu ba il faut ba sala nini ba lakisa bino nzambo ya oyo ubomi mutu kuna oyeyo moko kotubela. Tant kotubela yozo kanitso zoko loba makambo pa ya mutu lobi ba yokanga. Wa ya okende ko informo ni Monsieur Michel kuna limwa ki mutu wana ndi. Malgré tout moi là ba yotubela ba bazuyo ndenge nini o enquête. Pendant que yo za se confier yende mutaza traite. Amen. 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 Ako mutaba ko limbiso masumu na yote. Masumu na yo fotalela ekulosu. Amen. Réconciliation c'est pas nini salama. Pardon pas nini yozwa. Tu vois bi première des choses bon qui de beauté ya batu l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Vous êtes des hommes libres. Amen. 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 Il y avait déjà une promesse. Amen. Pour annoncer une année de grâce. Avec te beau kende. Pour annoncer une année de grâce. Oya kondima. Pas que vous allez battre ça au salanine. A volimbi sam. Les pardons. Ils ont soutenu que mutu. Amen. Di bazobo mususu zana clé ya royaume afungolela ko clé okota kotala kotaka batu. Non. Tout le monde dit la clé là, quand on t'ouvre, ce sont des bénédictions. Ma pambolo ezali katikati na bokonzi na zame. Les dons de l'esprit. Kati na lingomba. Amen. C'est-à-dire maintenant l'évangile doit être prêché. Nana côté l'évangile, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Je veux pas côté on a muto azayambi d'abord une sémence d'abord incorruptible. Yenda kwa tindie. Et à quoi l'accès au Jésus Christ a fait là où est kulusu, à quoi l'accès au ni la valeur du sang. Makila na Jésus Christ a la puissance makas pour nous protéger. Ba bien la puissance du sang de Jésus Christ. Amen. Ya ko limbisa yo. Oza iso muto soki yo ndimi musalo asela na Golgotha ozi pardon. Alléluia. Kuna nde pardon ezwa makeza susu to ezwa problème oye pa ya muto banda ko lobela ye makambo na yo. Ok, pas parce que nous avons talanga sali boy na boy. Non. Amen. Talela na ekulus. Amen. Yemuka yebi. Pour Nzambe albagite tout est accompli. Bana na yenyo bazali ba être moko achevé. Amen. Parfait. Amen. Abi misala na yezali admirable. Mutako tangelo lisusu na masumu na yote. Bible na Michel 7 qu'on que notre Dieu pardonne les péchés. Azozo yango il jette dans l'océan de l'oubli. Océan munene kiti na se liboka masumu na yese kiti. Puis tout monde yango tenkolo kuna na Golgotha wabete même lisumu na yo ezali lokola ngola yango ezali déjà limbisama. Pour Nzambe tanga za kumona yo boya azomona plus blanc que la neige. Donc vous avez le droit to qui n'est pas un mutumoko boye au banda ko tubela masumu na yo. Non. Il faut bâtir d'abord l'évangile, qui est Jésus-Christ. Le Moussalo a cela qu'on a Golgotha. C'est là où tu as reçu le pardon. Yo, tant que vous croire réconciliation, le problème n'est pas ndima. La Bible dit ndima, au bik sama yo na libota no mobimba. Mais libota on a faut l'accent en Jésus Christ. Amen. Oui, il faut la qu'on a Golgotha. Amen. Amen. Namkanda ya acte. Dans Acte chapitre 1er, verset 1 à 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Na komi na livre nanga ya liboswawa, musala oyo nkola bandaki kosala, pende kazalaki koteya. Acte babi ezamingi liki mutakomaki yango. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Tina mukolo oyo ye amatamaki na lola. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Alléluia. Amen. Anzela molimo sant.
Tant qu'il y a sekui, à mon semaine, on a 40 jours. Puis à l'axi bangoli sous liloba. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur a donné plusieurs preuves se montrant et pendant 40 jours. Et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Wana ye asekui, tia matana likolo, abandi mena ko l'axi bangoli sous liloba nanza. Makambo ba yeba kite bandi ko zongi se la bango encore. Ko l'axi bango bokonzi nanza ndenge ni nezali. Ba longola makanisho yo na ndenge ya musuni. Makambo oyebisaki bango te mena bandi ko ajouter. Amen. Biler parla par le Saint-Esprit. Niti biso lelo na rassemblement, nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'assemblée. Amen. Parce que tous ça bateau tous allez né de nouveau. Amen. Oto yambi souffle na nzambe. Oui ko yoka molimo maintenant zali ko solola na yo. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Abete bokene musika na Jérusalem ti. Mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, lui dit-il. Bose la promesse. Il faut ekokisama. Amen. Elaka ekokisama. Pour vous allez banana elaka. Car Jean a baptisé d'eau. Ponete Yohan ye a baptisé na nzela na mai, mais vous dans peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Kasi bino na tango muke bokosala nini bokozwa baptême bokozala baptisé na molimo santo. Bosi alwane nanu te bozela. Là, c'était avant la Pentecôte. Amoni sami asali na bandi ko laksa bango. Pe ayeko matakei lipambo lipe yaki. Amen. Mais biso ce qu'on doit na période maintenant depuis yaki. Ti bozongi na ye. Zambe pe azali ko conduire biso na ndenge moko wana kaka. Il a soufflé sur nous. Alléluia. Amen. Pour ne tous les bateaux de botami na sika. Et maintenant il nous donne des instructions. Tout comme maintenant na dernier message. Où ils allaient comme mabiso maintenant na retour ya Jésus Christ. C'est-à-dire en dehors ya message musu sezalité. Amen. Et Zamba zo pesa biso ba dernière instruction. Les derniers correctifs. Umoni te bolimbisa masumu il faut que taille la Golgotha et pas ndenge to bandaki. Pour kende to banda ko se confier na mutu non, yo ndima kaka. Mutama no tangelo lisumu na yo tata iba ko sala ki boye. Ah te. Frère Kingani asala ki boye. Non, Bible bete masumu na biso zali jeter dans l'océan de l'oubli. Amen. Ate koma ki lokola ngola ya lo bete akomisi yango pembe lokola la neige. Maintenant il nous donne de nouvelles instructions. Dans le Acte chapitre 2, dans verset 19. Acte chapitre 2, dans verset 19. Tokitati na 20. La Bible dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Wana kolo azali kolo bayango mena. Awe c'est une promesse. Abete na kosala. Na tine te kuna na likolo. Likolo eningana. Et Père Wanassé, du sang, du feu et une vapeur de lumière. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Alléluia. Liboso, bokolo nankolo et kokisama. Ah, maintenant, après cette promesse, maintenant, où ils allaient tina yaboye inaye Yesu Christ. Alors, il y a koningisa. Et vous allez dans 2 périodes. Naboye inaye wana. Tout le liboso yaki na nzela na nzoto. Amen. Amen. Et tout rami bala maintenant azali koya na nzela na nzoto pona koya kozwa biso. Oya liboso yaki tomoni ete ayaki pona siko la biso. Première venue na ye. A racheter yo, a racheter nga. Amen. Yango likomi wana maintenant epesa maki na Isaïe. Et pas tutanga ki na Isaïe 61. Alobete molimo na nkolo ezwi eye. Isaïe atato la kiango. Toki kotanga ngo lisusu. C'était dans Mukana Ésaïe 61 verset 1 à 3. La première venue na ye. Je vais te laisser parler sur la parole faite chair. Amen. Amen. Nous avons Ésaïe, verset 3. La Bible dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu,
pour consoler les affligés. Alléluia. Où ils allaient qui promesse et puis ça m'a dans l'Ancien Testament. Ce que aujourd'hui dans le candidat Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4. À partir du verset 16. La Bible dit, il se rendit à Nazareth. Yé akendaki na mboka oyo na Nazareth. Où il avait été élevé. Et pas inini yé akolaki. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Dès na coutume na ye, ya kende mukola sabbat, akefuna na wapi na synagogue kuna na lingomba. Il se leva pour faire la lecture. Wana isku sa telemaki pe abandi kotanga likomi. On lui remit le livre du prophète Esaïe. Alléluia. Ba pesi le livre oyo ya prophète Esaïe. Dans Esaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie. Amen. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Amen. Amen. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alaxi batete na yeko fungola année ya grâce ya ngolo. Monete na Ancien Testament kuna batanga kitina année oyo pe ya une année aussi de souffrance, un jour de souffrance. C'est-à-dire tokomona yango ke période nini zali na katikati ya makambwana ya lobaki. Mais ya ju première étape année de ngolo. Ouvrir une année de grâce. Amen. Alors aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Yesu Christ abota magi na eloko la mwana. Il grandit en stature. Amen. Amen. Il grandit en sagesse. Azalaki no mutu normal. Tita ngayo zalibati sina molimo sana. Na mai. Molimo pe lo le fungwani, molimo ekiti. Mais tango azwi likomi oyo. Alléluia. Amen. À ce moment-là, il est devenu la parole faite chair. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire likomi. Oyo zalaki na yango kaka. Depuis ici c'est 500 ans. Balobaki yango kuna na Isaïe. Tant ya jango bete likomi oyo ekokisana. Maintenant cette parole s'est accomplie. C'est-à-dire liloba wana maintenant ezui musuni. Amen. Amen. Et comme maintenant une parole faite chair. Amen. Amen. C'est pourquoi moi que tant prophète Azaï Koloba, ah non. Moïse était la parole de son temps. C'était une promesse. Zamba ebisaki na Abraham était bana na yoba okende na captivité tina 400 ans. Après 400 ans na koya na kokangola bango. Mais pona likambo wana ekokisama. Tango ekomaki près eyaki na Moïse azalaki na ye ko peut-être ba troupeau. Oui. Amen. Amen. Mais il fallait que ye likomi wana ekokisama na nzela ya Moïse yenda abimisa bango. Zamba eko visiter ye. Abi mena tango ekoki pona elaka ekokisama. Amen. Amen. À cet instant, tango Zamba solo li apesi maintenant pouvoir wana yego kende ko kangola bat. Bite comme le Père m'a envoyé, c'était un mandat divin. Il est devenu maintenant la parole faite chair. Amen. Une prophétie qui s'accomplit. Il a cité kakomi Nzambe, likomi ekokisami. Vous habitez lelo likomi oyo yango ekokisami. Mais monike batu bazana ndenge na bango ya kotala. Voilà. Dikoko komisa kokokisama bango bazana manière na bango ya ko même Yesu Christ tangu likomi kokisami bango bazako ndima yete. Bazako s'attendre que ceux qui musiko ya koya na milieu na bango. Soit kubota manandaku ya Hérode. Amen. Amen. Tu ya sacrificateur moko boy.
Gomone tabotami kaka lokola mutu simple. Dieu s'est révélé dans la simplicité. Amen. Dans la simplicité. Bah reconnaître été. Tout le monde a aussi une parole qui a été faite chère. C'était Ésaïe chapitre 40. Alléluia. Amen. Ce que je dis, Mukana Ésaïe chapitre 40, Ezalaki Jean-Baptiste. Ésaïe chapitre 40, Ezalaki sous l'Issakolimoko et Pesamaki. Dans verset 3. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mungongo moke ezali koganga ete bokoka kobongisa pona nkolo nzela na bo aplanir nzela na nkolo. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Bobongisa nzela na nkolo. Po ezalaki lisakoli. Amen. Amen. Un jour bamoni nani Jean-Baptiste. Azalaki ne mutu normal. Azali ko tambola na ye, Jean zo tambola na ye na ville partout. Batu bamoni ye. Baye kutuna ye, mais maintenant Jean point de combien kokisa. Oh Jean normal babete il paraît un homme appelé Jean. Mais tanga bandi kote ya, maintenant il komi et sali nini e bandi ko koma maintenant ko zwan et lati nzoto. Tout le on a Jean chapitre 1er na verset banana Jean chapitre 1er à partir du verset 16. Toujours à partir du verset 19 point to kenemba. Voici le témoignage de Jean. Oh litatolina Yohan. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Alléluia. Amen. Bamoni Jean abimi. Baïbaki Jean ataka mutu. Mais tant que il fallait kokisama, il faut il à Jean. Amen. Jean comme il commis. Tant que bandi kote ya. Ba fula bat bandi koya. Babite na ba scribe na ba pharisien na banganga za bandi ko landa na baki ne kotala mutu yango azali nani. Il déclara Batounie Yozali nani. Il déclara et ne n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Est-ce que Yozali Christ a binga nazanga Christ? Et les autres babandai qu'on demandait bien Christ zako zela ye wana ye. Amen. Amen. Et lui demandèrent, quoi donc es-tu Élie? Est-ce que Yozali Elia? Abinga nazanga Élité. Amen. Amen. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et tu Yozali Mosakol? Et il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Amen. Amen. Kasi yomoko lobinini. Pour être qu'il peut sa réponse na ba to yo batindi biso. Kasi yomoko réponse na yo eza nini? Pour le besoin na yo Yesu Christ te oza élité et lui bazolo ba maintenant l'Élie qui devrait venir, c'est-à-dire William Branham. Yabi nazana ngai yango te. Mais yo zaline. Abi moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Azongsi bango na nini na likomi ya Isaïe 43. Ngai nazali nani nazali likomi. Amen. Amen. À ce moment-là, c'était la parole est devenue chère. Amen. 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 C'est-à-dire, il était la parole pour son temps. Likomi o batu bazali ki kozela na Isaïe, mais batu bazali déjà na pensé na bango. Bon bazali déjà na ndenge Jean na bango mususu bako fabriquer akoya. Kakoya te na ndenge azalaki simple wana, akini koteaka na désert, aliaka ba grenouille, baba non. Malgré réponse wana, tondimi yango te. Omoni me musakolo to yambi. Ye tant que bani ministère na évangélisation, ba guérison, ba tout ça, ba linga qui est mingi na ba dénominationnel, même ba église de réveil. Obi tazaki au moins yemka bi atatoli, j'avais plus de 300 invitations, ba église za obengi ça y est. Ko ba biso ko kene église wana bondeli ba malade ba ko bika, ba ko yebele, ba ko kufa misu ba ko mona. Donc ba linga qui est. Amen. Amen. Muko mususu ba prophétiser ko to pona pasteur mo abito moni mabele wana hein. Yo soko sali ba station no ya radio anzamba lakisinga to pambula makasi.
ndeko pa somi mabele asali afungoli ba chaîne na ye ba chaîne wana pambolamaki koleka. Mais le jour où j'ai Christ kalobete c'est moi Malachi 4 5 à 6. Amen. Amen. Ngainde nazali le prophète bozalaki kozela à ce moment là babete na ba miracle na yo koya lisusu. Amen. Amen. Na ba miracle parce que biso tondimi yango te eza yo te. Même Jean-Baptiste malgré ebisaki bango te je suis la voix. Cette écriture s'accomplit à ce moment là. Tant qu'on dit maintenant qu'on révéler la parole, donc tout n'en découvre pas. C'est la station radio. Même il y a vraiment tatola qui au pambolama. Oui, n'a pambolami n'enga lobaki mais abaksi mais. Le fait que zolo ba yende a commis le comio ya Malachi 4 5 à 6. Na koyi ko ndimangote. N'a pas miracle, n'a pas prophétie, non. Mais lui, à ce moment-là, il était la parole faite chair. Amen. C'était la parole de ce temps-là. Ce qui yo yambi ango yambi li kabu moko na ye. Amen. Amen. Parce que azaki mouton nzamba tindi. Yongo kola lobaite comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bato nzamba tindi bazali bato bazali na promesse déjà na katikati na likomi. Amen. Amen. Au moins même Nathan on a biso. Amos 8:11 le biango et vous en attendez on anza. Le Seigneur doit envoyer un temps de famine. Baba na nzambe, bana nyoso tous les vrais croyants, ils auront soif d'écouter la pire parole. Bino moko boko mon. Ko la bete na ko bimisa bango na bama ngombo nyoso pa li lobezalité. Amen. Amen. Pendant que les gens sont errants, ba lukaka. Mais bah oyo na Golgotha kuna tamba zako humilier ye yazo lobete à ce moment là il a tiré bah oyo a éveillé bango nyoso fo ya na pire parole bah on continue ko ba fable té et cette écriture d'Amos 8:11 s'accomplit maintenant. Amen. 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 Et puis si les comipé ko kisami et mina biso ndeko na biso frère Frank Zamba tinda qui abiete prophète Akufi, le 2 avril 1962, quand la Bible a été une voix audible, je t'enverrai dans d'autres villes. Un envoyé pour nous péter à l'île Bananga. Je t'envoie dans d'autres villes. Je t'enverrai. Katambolaki. Plus de 170 pays pour nous ôter à Bisso Jésus-Christ. Pour l'acception Golgotha. Amen. Amen. Et pas une autosuite, pardon, réconciliation. Azai komi tungisa mingi mkomso ndeko msusa ya tuni ya bimendeko yozote ya tomoni yango très beau tamboli partout nzambe ndalo mais place na Bible ezali wapi. Amen. 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 Ami tungisa ndeko tikanga biloko wana moi je n'aime pas tikanga na boyi. Mais un jour kola la ABC mon serviteur. Amen. Amen. J'étais établi selon Matthieu 24 45 à 47. Amen. Amen. Donc, cette écriture-là, quel est le serviteur fidèle et prudent qui se mettra établi sur les gens de sa maison? Maintenant, et comme il a dit autres. Amen. Yo lingo lingate, c'est lui. Amen. Il est maintenant la parole faite chair. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, l'ikomi, ya Amos 8:11. Pona eko kisama na il faut mutumoka kabola bilei. Et pour la moutaka bilei wana Yesu Christ c'est le baki yango na Matthieu 24 45 à 47. Yemuka confessa a prophétiser ki yango. Mumu mosali moko akoya. Abite ndeko yonde place no yango. Mais bat bazana position na bango. Voilà. Amen. Amen. Bazotala makamni nzamba sala ki lobby. Bazotala makamni nzamba ko sala lobby ezali koya. Mais ils oublient ce que le Dieu fait maintenant. Amen. 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 Et biso pe toza na place na biso wana otomone tozali ko sangana na rassemblement. Nzambe sa alobaki yango. Na Psaume chapitre 50 na verset 5. Tokoki kotanga yango. Kolo nde alobaki yango. Et ezali lisakoli. Voilà. O biso zo vivre maintenant. Nous sommes aussi une parole faite chair. Amen. Lilobo e monisani. Lilobo e lati musuni. En tant que rassemblement. Dans Psaume chapitre 50. Dans verset 5.
Bible rassemble-moi mes fidèles. Sangisela ngai bandimi na ngai bayenge beni na ngai qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Alléluia. Oyo basali alliance nanga na nzela ya sacrifice. Tumoni yango sacrifice asali biso kuna na Golgotha. Et pas na somba biso na makila na ye. Bato wana nyonso tu basanga. Amen. Pona ni bayoka liloba na nkolo kosolona na bango. Nous aussi nous sommes maintenant une parole faite chair. Alléluia. Amen. Nous sommes rassemblés. Ndenge Paul et David alobaki abite ngai moko nazalaki koyemba. Maintenant préféré que to yemba ni sanga. Maintenant rassemblement ezali te pona moko atelema apesa biso bilei. Ezana tango nanza. Dieu a pourvu une parole faite chair. Amen. Amen. Pour que dans les rassemblements, nous tous ici maintenant, nous sommes, l'écriture s'accomplit en nous. Amen. Nous sommes une partie de la parole. Amen. La parole faite chair. Amen. Parce que le corps, c'était, l'église c'était un corps. Les uns autres, tous allez plaisir. Et nous tous, nous devons être enseignés de Dieu. Amen. Une parole faite chair qui enseigne des autres paroles faites chair. Amen. Amen. Yaba bengo les rassemblements. Yaba nani yaba batu oyo bakomi balati musuni lati di komi. Qui s'accomplit maintenant. Amen. Et nanzela na biso maintenant ite tozokende pona toko komona mena ba promesse nzamba pesi biso. Tant promesse wane kokukana maintenant na bomo ina biso. Dingi kola lobaki awa na mukanda acte de temps totangi abete. Vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous allez baptiser maintenant du Saint-Esprit. Et tant que tu vivre yango, tu vivre pe likomimusu de la dinzoto. C'est un corps. Wana tout monde gete nzoto na Christo il faut que kakosala musala. Le corps de Christ a un travail à faire. Son zambaza na posa loba a utiliser monogono John. Amen. So laza opesa mpesa obeta mbunda a utiliser maboko ya ndeko na biso abeta mbunda wa. Amen. Amen. So utiliser miso ya ndeko. Donc tout nous sommes un corps, tous abato y a racheté. Alléluia. Et ce corps doit être uni. Nous aujourd'hui nous avons reçu la foi vivante. Tous la foi vivante. Christ en nous. Maintenant biso pe feto kota katika na Christ. Être en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tous à la katikati na ye. Pour na unité na oya bonde la robete père enfin que ba yebete ngaza kati na bango. Bango pe bazali kati na ngai. Amen. Tout comme bomoko. Protégé en lui. Donc pour le moment, nous sommes la parole faite chair. Liloba oyoyo et comme musuni. C'est une prophétie. Amen. Ezali kokokisama pour l'instant. Alléluia. Amen. Donc, tant que la parole faite chair, comme on a ngote que oh non, oh non, prophète Alobaga, il est la parole faite chair à commis Zambé. Non, il était l'écriture pour ce temps-là. Amen. Oui, Kokisamaki. Comme Jean-Baptiste, c'était l'écriture qui s'était accomplie. Comme Jésus-Christ habite, yenda fungolaki l'année de grâce. Amen. Amen. Yenda fungolaki l'année de grâce. Bato nyoso bazali côté, bazana écriture wan. Nakati nangolo. Yenda bengi bango. Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Alléluia. Amen. J'étais établi pour être la lumière des nations. Où ils allaient écrire présent dans l'Ancien Testament. Ça va être une lumière. Seigneur Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. Mais il y a une écriture, on appelle ça Paul. Yo maintenant vous allez Paul pour na mabota. Nous les païens. Amen. Amen. Tout le monde est en bêta qui sort na bango. So est tombé sur Matthias, Azala 12e. C'est l'ombato. Mais Nzambe voyait Paul. Amen. Pour na inda gotinda vers les nations. Wani yaki choix na Nzambe. Il est envoyé comme une lumière pour être une lumière. Ce que tangi li komyo ko monete a comme Nzambe pour na biso. Amen. Amen. Dieu l'a fait une lumière. Non, c'est une critique qui s'est accomplie. Et là, tu musuni. Akene mena de ville en ville. On était à quoi kofungola bapagano miso. Amen. Yango nzamba lobakete kola lobete, c'est à qui je vous envoie.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et oyo faut yamba likomi oyo monisami la parole faite chair. Amen. Frère Branham était la parole faite chair. Aïe les commis parce que Nzambe nda lobaki naï. Le 11 juin 1933, je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. Et place dans la Bible, c'était Malachie 4, 5 à 6. Mais le temps que tu nazali li komiwana, ah non. Mais bande ko na biso miso kuna bango ba bete non, bango pe bazali na Malachie 4 na bango. Amen. Parce que j'ai fabriqué Malachie 4 na bango. Ba bite we ya biso fa ya boe. Bataye. Mais réponse ya Nzambe yo lingo lingate etali su Nzambe te. Amen. Ce que je vous enseigne, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Oh lingo lingate, mais c'est la parole. Alléluia. Pour le moment, c'est nous sommes aussi une parole faite chair. Amen. 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 Frère Franck, c'est une parole faite chair. Amen. Mais bangot bazana kati ya ngolu. Alléluia. Oh, Yesu Christ a fungola ke likomi. Une année de grâce. Amina ngote leloyo likomi ekomi musuni. Cette parole s'est accomplie. Amen. Amen. Et bateau yo mena bazali na kati ya promesse bango nde kola lobaki te je viens vous chercher. Na mkanda ya twaina Acte chapitre 2. Na Acte chapitre 2 à partir du verset 20. Vous avez écrit dans Joël chapitre 2 vers 28. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Amen. De ces jours grands et glorieux. Ils en ont deux parties. Les jours grands et glorieux, ils ont pour Nabiso. Tant que Jésus azali koya ko enlèvement wana ezali jour moko munene pona biso. Amen. Amen. Les jours moko glorieux pour tous ceux qui sont na gloire. Amen. Mais pour les autres, les impies, c'est un jour où écriture au monnaie le soleil va se changer. Na oyo vraiment tout on a 1 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3. Na verset 10. Abazo pesa na tina ya batoyo bakotikala. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Amen. Amen. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Au jour où il y a colère. Moi, je suis 60 ans, il y a un jour il y a grâce, pour ce jour il y a colère. Mais fin un jour il y a grâce, biso to vous allez enlever. Pour na biso c'est un jour glorieux. Et un jour moko munene ko matana lola. Frère ka monende tuza ko matabito ko matana esengu. Amen. Il y a le Saint-Esprit va nous donner une joie parfaite. Amen. Amen. Tout pour atteindre l'amour parfait. Amen. Amen. Une paix parfaite. Une église perfectionnée, toujours que c'est un jour glorieux. Amen. Mais pour les autres, bakotika la mena colère dans l'âme. Et vous allez katikat na bam. Il y aura maintenant la tribulation. En ce jour-là, amen. Amen. Le ciel passera avec fracas. Et vous allez comme malamouté. Mais il est comme maintenant Esaïe si à tatola qui angopé. Surtout dans Esaïe 21 verset 11 à 12. Esaïe 21. Babi, oracle sur les Douma. On m'écrit de Seir. Boba zobete. Olitato li kolona Douma. Peto ganga li kolona Seir. Sentinelle qui est déti de la nuit. Alléluia. Voilà. Yo sentinelle ozali kolobani ni pona butu. Sentinelle qui est déti de la nuit. La sentinelle répond. Wana sentinelle, mokenge la zongisi. Le matin vient et la nuit aussi. Alléluia. Amen. Les matins, c'est-à-dire Moukolwane en a deux parties. Les matins, c'est un jour de gloire. Alléluia. Amen. Mais bon, vous, c'est la nuit. Maintenant, la Bible le maintenant pour Nabino passe et bandi. Voilà. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 3, verset 10 s'accomplira maintenant pour Naba Oyowana. Ceux qui ont la parole de la promesse, la parole faite chair,
bango bakozala enlevé bamona likomi wana ekokokisa batuni ndeko na biso babi mais est-ce que c'est nécessaire encore bato basi bazwi nouvelle nzamba souffler bango bazwi nouvelle science bazwa libati ya molimo mosambe mais libati la musamba babi c'est un don amen likabo nzamba pesi pona biso ezali pona biso mukolo Yesu Kristo azwaki baptême na mai Bible bete lola ifungwa maki molimo ekitaki depuis lola wana ifungwa maki ekangama te Alléluia. Amen. Ezo c'est la kaka temps na tangu na nzambe. Oui. Likomi wana su likolata musuni. Amen. Amen. Toko kokisa yango. Ce n'est plus pour longtemps. Moni tenkolo amemi biso mena tokomi na dernier message. Avant départ na ye, ayaki alaksi bango pendant 40 jours makambo etali royaume de Dieu. Maintenant biso pe avant retour na ye, molimo ezali mena ko solola na biso. Amen. Kulongola biso ba oyo nyonso ezali ya nzambe te. Parce que Dieu ne peut pas sceller une erreur. Alléluia. Amen. Kokene susu teo papa Mokonzi ngana yibaki. Non, regardez à Golgotha. Amen. C'est là où Dieu t'a pardonné. Amen. Croyez de tout ton cœur que le sang de Jésus-Christ crie grâce, grâce, grâce. Amen. 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 La Bible te pour ce qui est des baptêmes du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Oui. Et la cas ezali pour Nabino. Pour vos enfants. À nos si grands, ezali la cas. Zamba bete, vous aurez ça. Amen. Ako kokisa yango yo umisaka kanzambe lokola David. À toute occasion ou yo bondela kanzambe. Kolo likambo nene mutu ndenge nine ali ata sekakaneka. Amen. Amen. C'est le destin du Seigneur. Amen. Qui s'accomplit. Amen. Amen. Donc, nous sommes maintenant comme ça. C'est une parole faite chère. Likomi. Il a dit yo. Tu es dans les rassemblements. Amen. Likomi. Il a dit frère Franck pour distribuer la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.